Shalom, 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 mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'évangéliste René Abiri, pasteur de l'église Mission évangélique d'intercession internationale. Nous sommes dans la commune de Bandalungwa, avenue Patou, numéro 7. Et alors, naye ko partager nabiso bana na Nzambe, où ezali message oyo très important. Oyo nazwaki na nzela na kotalisa na révélation kati na emoniseli na tongo ya lelo vers 4h namoni Nzambe kotalisa na ngai ba musicien na biso oyo tobengaka ba musicien profane. Donc pour ne pas citer les noms, namoni ba musicien presque nyonso ndenge kaka tolobaka kobanda na intele kino na likolo. Donc namoni tous les musiciens bazalaki présenté lokola liboso ya trône ya jugement moko boye. Et alors chaque musicien azalaki koya na sima na ye nazomona ezalaki ba foule public batu tala ebele. Et alors batu yango tango na pusaki vision pona komona batu yango namoni chaque personne azalaki allié na basinga. Et alors basinga yango tango nazo pusa miso nanga nazomona basinga yango ezali ba genre ya basinga oyo atako na mbeli atako na lichette ekoko katana te. Donc bakangi yango de la manière à ce que mutu akoki kokima te. Nde tozomona yango lelo kotalisama na kati na ba internet to pe na ba TV na biso mutu azali kosimba maloba azali koloba na maloba na ye que mutazali kosimba maloba na ye azali koloba na maloba na ye que soki papa na ye na musicien bazali kobunda akokanga pa maboko musicien abeta papa na ye mususu azoloba lobi donc arondima akufa bazwa mikolo na ye ya vie babakisa yango likolo ya musicien wana po musicien wana aumela na se na mukili a vivre vie ya molai. Et alors naza na moko ba témoignage ya ndeko na biso moko oyo toyebi pe ya sonam atika biso ndeko na biso Maltina oyo tobande koloba Maltina sans alcool leka na émission awa na plateau oyo alobi eloko moko alobi ye akopréféré akufa bazwa ba nombre de jours na ye babakisela yango musicien moko atangaki kombo musicien moko a pas même 2 mois Maltina akufa. Et alors tango na komona vision oyo namoni ba musicien nyonso excepté des personnes chaque musicien na sima na ye azalaki accompagné na batu oyo bakumisaka ye batu oyo bamonaka ye danger. Et alors bandeko et alors tango nazali komona batu na pusi misu encore liboso na ye komona mutu oyo batu ba musicien babande koya ko présenter batu to pe ba délégation na bango to pe kopesa rapport. Et alors na ye komona na mopanzi ba telemisi eloko moko lokola etumbelo oyo batumbaka lokola ndeti nde babongisaka tono pona kotumba bangulu kotumba bamisuni etu namoni batelemisi tono wana kopela na moto makasi. Et alors chaque musicien azalaki na batu na ye. Et alors pendant que nazali kolobelela likambo oyo et Dieu m'a mis à cœur ya koyebisa na yo ndeko yo oyo yo omipe omisali omikomisa ami ya mukili. Faites attention que année oyo yo sacrifice kotalisama makasi na ngambu ya ba musicien sacrifice kotalisama makasi na ngambu ya ba musicien. Donc Nzambe soki a révélé likambu na ye ezali pona kotia biso en garde pona kotia bana na Nzambe en garde. Donc Nzambe alingi te ke ba oyo ya ye bazali parmi ba pene ba misusu bazali komona bomi même bandeko na ye pour à se faire ami ya musicien to ya leader à sacrifier même ba vie à batu. Faites attention na année oyo yo sacrifice makasi kotalisama parce que chaque musicien na sima na ye na moni na batu e batu yango bakangami makasi au point que moyen ya kotika ezali te. Et alors tokotanga lumière ya makomi na Nzambe par rapport à la vision oyo yo bandeko tozwa message auto partager yango vraiment ekozala malamu pona ko sauver ba vie ya bandeko na biso bazali ko vivre encore na kati na ignorance ya kifanatisme na kati na ignorance ya loyenge ya mukili. Bible lobi na biso nini
Galates chapitre 5 verset 19 à 21. Or les œuvres de la chair sont manifestées. Misala ya nzoto ezali komonana. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Impudicité ezali moko ba signe otomonaka makasi na kati na milieu oyo ezali ya ba musicien. Impudicité ezali moko ya ba signe. L'impurité tomonaka yango, la dissolution tomona yango, l'idolâtrie lelo okomona papa mama elenge jeune azwi même nzoto na ye a se transformer, a changer même na kombo bapesa ye na mboka ndeko. Yeba yango chaque eloko yalaka na origine nango. Chaque eloko même kombo yalaka nesu kozolia manga yeba ke uti na nzete. Nzete wane mibimelaki wana teza na mutu nda azwaki a plasaki yango. Donc semence wana eza pe nesiko euta. Faites attention na lolengo ozotambwisa bomona. L'idolâtrie lelo bato bakomi ko adorer même ba musicien bakomi ko adorer même bato bazali ko faire adorer yo mutu sans le savoir. Bazo yembela mutu comme Dieu. Yo pozo yemba nzembo wana ozo interpréter ngo na bana na yo. Lelo bato bakomi komona ngo une fierté. Azui mwana na ye à 53 ans tient na TV, tient na réseaux sociaux, mwana azo yemba nzembo ya musicien tel. Donc po mwana azwa nini? Donc bozali kozwa mwana wana bozali ko ligoter na basinga, bozali ko bakisa effectif na ba o bazali na sima ya musicien. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, le jalousie, le querelle et la jalousie. Ezali ba makambo tozomona na milieu ba musicien, querelle na jalousie, koswana pe na koyinana. L'animosité, la dispute koswana ba conflit, o musicien na o ba yokanaka te, ezali ba présence ya misala ya molili. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, nakotanga rapidement. Comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettant de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettant de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et alors, Jacques chapitre 4 verset 4, la Bible nous dit quoi? Adultère, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Adultère, kozala muninga ya mokili, ezali kokoma ou ezali ennemi to pe bokabwani elongo na Nzambe. Quiconque donc voudra être ami du monde, moto nyonso oya kolinga komisala camarade ya mokili, camarade ya milangwa, camarade ya lokuta, camarade komisala fanatique, olotelema na média pour défendre l'évangile, afin que ba vie ya batu ezala sauvé. Mais toi tu t'engages pour défendre un individu, un monsieur aux ambazotalisaka yozali na simanaye. Bien-aimé, faites attention. Faites attention. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Bien-aimé, na mona batu na babar bazobina mama kozwa temps ebele na média 1 heure du temps, 3 heures du temps. Mususu kuta kozwa même mbongo na ye a investir yango na kati na ba musicien ndeko na investissement na yo wana keba ozala sacrifier. Donc, faites vraiment beaucoup d'attention. Tu investir beaucoup plus na kati na musala na Nzambe oyo kosala ete ba vie ya batu ezala sauvé pe lokumu ezonga epai ya Nzambe. Na répéter yango. Adultère, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Quiconque voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Quiconque voudra être ami de ce monde, bien aimé, Jésus, Satan présenté, gloire à Moukili. Oh, Jésus a boyi yango. Jésus a lobi que non, Bia kokiko gumba mela, ou ezali satanate. Bien aimé dans le Seigneur, toboya ko incliner mite manabiso. Tout ça là, bien aimé dans le Seigneur, parce que tous zanga condiment, tous zanga kopé sa confiance et pas dans Zam. Tu peux sa confiance dans Nzambe, tu kangama na Nzambe, tu sali la Nzambe, na ba nyonso o Nzamba zeli ko pambola na yango biso afin que ba vie ya batu ezala sauver. Partagez vidéo oyo ticket Nzambe alola a pambola yo. Merci beaucoup.